Nami pesi epai na yo Yesu nakoma mombo oyo koloba. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout bozo landabi sur télé24live.com. Lelo comme preuve à l'appui, tozo sur place pasteur Jean-Claude Kabundu Walesa azo lala kozwa dernier séjour naie pona kopé sabino ba image en live na télé24.com. Tokoti ke la bino le reste à programme ya pasteur ya pasteur après nyoso okoleka bino mo bomona ces images na télé24live.com na ndenge nzambe azosala à travers mosali nae l'évangéliste Jean-Claude Kabundu Walesa. Yango nazotika le reste à programme tokokutana juste après. Bonjour pasteur. Bonjour. Toye comme le jour nous asuka pour continuer sous ma solo na biso. Yango tonga to kutano le sous pour na dernier séjour na yo. Nazo préféré natikona nous bon to continuer le solo c'est. Nous avons pas mal, on a super na kasi. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Na yesu ko kutana pasteur Claude, évangéliste Claude Kabundu Walesa, na tourné des questions kaka pour na makambo ezotum sa peuple dédié. Bonsoir pasteur. Bonsoir, Zamba Pambolon na sepeli makasi. Et là on a na tourné zaka si fonctionnement ya église. Tozo mona makambo mabe ezosala mamingi na église ba pasteur bazo saba biobele même na internet. Yango siko tozo tuna. Est-ce que sanction ezate na église de réveil? Na pesio merci neti ba makamuni nezo sale mayo moni ba to moni ba pasteur ba image moto to le saki elekaki na ba internet ba pasteur bazo ko se masturber ba bloko ebeleka ya mabe yango sko ba to ba mitu. Est-ce que l'église de réveil vraiment ezana na sanction te ke ba sanctionner ba to bazo sa ba bloko bon ko ezo lembisa pe ba. Bon makami mingi zakalukuta o basalaka contre ba serviteur de Dieu na yebite parce que ngana moni angote peut-être cause le moko boye monter pour saboter et na yebite parce qu'un serviteur de Dieu mutuka serviteur de Dieu dans Saint-Esprit à cause ça va commander ngwana te mais ce que moni basali ndenge ngwana peut-être à cause la saboter basali ka pour saboter ça va pas mbona. Merci. Siko elo sunenga tuna à propos ya campagne to moni campagne convention au sali awa et l'équipe vraiment bien batu baye de partout ba msusu ba butu ba Montréal ba États-Unis Irlande belé batu baye vraiment belé et loko ni nezo sala et sali ke batu baya bongo secret no pende zani. Non ce qui Jésus a moni ba intérêt na kati ya musala zo sala parce que batu belé ba sala ka musala nzambe azo ya pona ba intérêt na ye peut-être azo mbongo peut-être azo gloire tout ça mais ce qui nzambe atindo na kati ya musala et que Saint-Esprit a moni que musala zo sala azape na intérêt na kati ya musala wana ako équipé ye ako sala de façon que Alex na kati ya batu ke ye muto atinda que donc récite ya musala salaka ka que tant yozo kende yeba que zo kende ko sala musala nzambe pona gloire na nzambe Saint-Esprit ako accompagner yo ya ndenga na sala ka musala nzambe ndenga na yaka boy na sala ka musala de façon que batu ba pambola ma ba bika ba yoka parole de Dieu ba zo vie éternelle nzamba pambola yo. Merci sko elo resource mtueza makambo zo le kanamboka na biso na beni tomoni bazo boma bazo kata bazo zo même basi o bazana bazemi ba pasoli libumba bimisi bana sikoyo yo lokolo za homme de Dieu makambo wana bino bozolo banini ba homme de Dieu pona mboka na biso ndengo zo kende bongo liloba nini yo za nango vraiment mais bino bozana kati bozana mboka te bozali banda bozolela bongo biso ba tozana kati parce que bino bozali banda bolela ka mingi pona mboka bongo biso ba tozana kati tokolela ndenge nini et surtout biso basali ya nzambe tozolela mingi tozobondela mingi de façon que nzambe na biso asunga parce que ba pays nyoso wana eza pembe na biso jamais banda ko saka na biso il faut tozongi sans nzambe na biso de façon que nzambe a confondre tout le monde wana to sambela mingi pona mboka na biso ngape na zo sambela tozolela mai na biso de façon que nzambe asunga mboka na biso ezongi sa makasi nango bato bazo kufa neti basoso tozobondela dernièrement na kendeki na benyi wana na sala ki campagne kuna tozobondela pona bato bazana est en général bato kaka o bazo kufa
na kati ya Beni te na est mobimba wana bato baza na pasi. En tout cas zamba pambola tout le monde baza na kati ya Beni, baza na Goma, baza na côté nyonso zamba pambola bino boza bino mon côté. Toza wana tozolela, tozo sambela de façon que mboka na biso se retrouver surtout na ndenga bitumba o bato bazo kufanya basoso zamba pambola bino. Bato babi to tuna vraiment ezasko nzambe penza lobini parce que yo za mosa nzambe tozo mona nde nzambe zo utiliser yo ba na internet to mona na ba YouTube nzambe itizaka yo. Siko biso siko insidi l'éternel na biso zanini pona mboka na biso parce que to obondela bien sûr mais siko nzambe vraiment lobi nini pona mboka na biso parce que et comme trop bato bazo kufa trop nzambe penza lobi nini. Ngana kolo baka que tozane ti to tiki trou côté zotala nzambe parce que so to bondeli to mipesi na nzambe tozo sambela tozana bomoko c'est très difficile pour nzambe sata ko télévision donc to tiki trou moko boye il faut tozonga tozana kati ya unité parce que unité ezate na kati ya mboka unité ezate jalousie ezate complémentarité ezate tozala bomoko basali ya nzambe tozala bomoko to sambela pona mboka na biso eza défi. Et ça défi parce que mboka na biso za kati ya kolela eza défi na pamboli mingi na pesi bino merci pour na nyoso ndenge bozolela pona mboka biso be toza sur place tozolela pona mboka to tikalika binote na kati ya poto tozolela toza sur place zamba sunga zamba pambola bino au nom de Jésus-Christ. Merci pasteur Natikio parce que lelo za journaux asuka to pambola mi nzambe pa pambola yo o voyager malamu o pesa peuple de Dieu nyoso mbote de la part ya peuple de Dieu au bazana to. Charisme zamba pambola. Merci pasteur. Merci. Okoloba nde nakosala nakoma nanga mpunda amema liloba na yo esika nyonso epai ya bato ata soki batuninga eyano nanga mpona langwa yo ye nazaya yo angayo nakila mapunga nazala ya yokolo Yesu. Merci nazokutana pasteur Sylvain Gandu pour appeler sa message à Souka pour pasteur Kabundi Walesa assis séminaire lelo pour la gloire de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour maman et sengo mingi to pamboli nzambe pona komona monene na ye amitalis na kati ya serviteur na ye Évangile Claude Kabundi Walesa bana ya nzambe ya Toronto ya Resa Canada ya États-Unis bapamwa mingi esitunga moko esengo mingi pona kosisa ye na kati na lingoma na ngai place oto yambaki ye mokolo liboso na prière na biso pe asukisi na biso tozana kondimake ngai nazana kondimake eloko oza na kati na ye etikali pe na kati na ngai pe na kati na église awa tokumisaka nzambe oyo ya Kabundi Walesa po tokomi biso na kati ya maîtrise ya Saint-Esprit pe komona monene ya nzambe azwa lokolo. Merci pasteur. Merci,